Bonjour, bandeko nyonso ministre de la vérité awa. Vidéo oyo eza kaka koyebisa bandeko oyo toza na poto toyebake réalité Kinshasa eza oyo biso tomona na TVT. Réalité Kinshasa eza tolanda te ba politique makambo nyonso ezoleka na wana bato bazo souffrir na Congo. Bato bazo souffrir vraiment na Congo. Ba fazer bakomi ebele. Na moni ba mama na bana na bango na balabala bana mike ko lo bata ba inane 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans avandi na mabele azana bébé mukie na maboko donc place à okende zate Kinshasa vraiment bato bazo souffrir banzela eza vraiment ya kobeba makasi biloko eza ya komata makasi. Donc tant dans le ministre de la vérité il faut nazala sincère ngamoko na kiti awa nazomona ba réalité ya Kinshasa bandeko bazo silika o baza na Congo na mboka na biso to loba te ke bazo loba ndenge wana changement belé koti changement o bozo yoka bandeko nanga eza ndenge bino bozo kanisela te na lekaki na saute mouton mais saute mouton ni imagination na ngande na bandeko ko kanisa na o nga na moni eza vraiment tokoko loba eza dommage. Donc il faut tous à la sincère mboka na biso bato bazo souffrir parfois soko moni ndeko na bengaka akosaka yo akosa ba malade poazwa mbongo eza te ke aza na posa kokosa mais eza souffrance ezali biloko eza ya komata. Donc nakendaki même na luka biloko pona ba orphelin mais niveau ya biloko ba sac ya biloko ndenge mati eza impossible. Siko nga mutu na uti so na webisa bino ke biloko eza impossible na vandaka na États-Unis. Siko nga na uti États-Unis na biloko eza cher bongo bato ba ovanda bato bazomona boye bandeko na nga pasi eza na mboka oyo. Souffrance eza na Congo, changement eza na ngote, changement eza te ekomi lisusu mabe lisusu koleka kendenge ezalaki liboso. Donc ndeko na nga ntango moni ndeko na ya bengi yo aosengola musu mbongo ko bude te parce que souffrance eza. Souffrance yango pe ezomema bato mususu pe bakoma ba escroc bakoma ba miyibi po pasi eleki. O eza kaka video ya lelo soki na zongi na ko partager video ba video nde na filmaki mwa muke bye bye.